nabiso ya Kuli Media TV, chaîne où moko et la kabiso actualité, chaîne où il y a solo. Alors comme on a eu Madame Alice Ponte Makonzo, les deux n'a eu un sujet moko ya très pertinent, ils ont dérangé le monde entier. Il y a coronavirus de Covid-19. Alors, ma geste barrière est tellement ébélé que les lobbies sont au bêta CT, la geste moko ya port de masque. Mais toujours là qui s'en est ba maman na biso ndenge ni ko sala la masque ndenge ni ko sala masque na bandako poto ko la kisabango ba masque wana ba sala kango ndenge nini. Alors l'été ebisi biso que non soki to lati ya moté ba ko kanga biso pe to ko futa 5000 francs 5000 francs za mbongo ebele ba maman 5000 francs na to ko sala ngo makambo ebele. Mais ko somba pe ba masque ngo na pharmacie tous les jours pour ya pharmacie ezali o lati lelo o ko sala ngo moins d'une journée faut ko boaka ko changer yango tout le temps ezali pe motuya. Alors yango lelo na eli bino ndenge nini ya ko meka ko sala masque ya biso ngo na bandako. Alors pour na ko sala ba masque wana eza na ngo kende mosika te pe eza na ngo compliqué te. Alors ba masque wana ezali faut ko zala na liputa na yo ya propre ba maman osomi liputa na yo ezala liputa moko o babengi 2 yards ezala o ya 4 yards ezala ya 6 yards ezali kaka na ndenge oyo yo komoni la pote osala ngo ebele po famille mobimba ekoka. Toza na besoin pe ya tonga na biso, toza na besoin ya basinga batonga, toza na besoin ya ciseaux. Ba mama bokolanda ndenge nini tokolakisa bino ndenge nini ya kosalela masque ndenge nini ya kopesa bandeko na biso pemeni na biso pote bokono oyo ezwa biso te ezala mosika na biso. Alors tokolanda yango biso nyonso bolanda yango na bokebi nyonso pote eza mwa compliqué na kosangisa na kotutisa na bacoin komo kochela yango nini élastique. Alors bolanda yango vraiment bien pote to yeba kosala ngo biso nyonso na bandako pote to longola bokono oyo ezala mosika na biso. Alors tolanda yango biso nyonso ndenge nini tokosalela yango. Alors ba mama na biso touti kokata déjà liputa na biso. Alors biso ba mama toza na biso te tosala couture te toza na ruban te oyo tokozwi la mesure to late bana pe baza na confinement. Alors tolobi ke non to mesurer ata na liboko na misapi nzamba pesa biso te po to mesurer. Alors kobanda na pouce na yo tina majeur longueur na ngonde ya ngonde kozwela longueur ya liputa na biso. Pour la largeur toke na 2 fois mesure ya pouce na majeur. Donc 1 2 wana nde ko réaliser rectangle na biso pote to sala masque. Pour rectangle wana eko sengela biso pote to plier pote l'air to kongumba virus oyo ya corona etikala ko transpercer yango te etikala ko lekana te yango tolobi to sala yango bongo pote soko sali yango na moko eko simba te virus ekobanda kokota. Donc il faut toujours qu'on double liputa na biso pour tenir ce résultat il y a bien. Du pouce au majeur pour la longueur na biso et 2 fois pouce au majeur. Donc 1 fois 2 fois yango nde kosala rectangle na biso. Pele to kobanda il faut kosala na façade ya sima ya mabe ndenge biso ta Afrique tolobaka biso na Congo sima mabe. Pour l'air aussi sa masque no ko balola ezala ni na sima ya malamu. Alors il faut qu'on ngumba yango na sima ya mabe.
hésiter ko repasser yango te po ba trace nyonso o ezali etikala komongwa. Kongumba ndambo côté moko. Kongumbi côté mosusu. À partir de là, copier en haut en 4. Ngumbi liputa na yo en 2. Osai lokola mwa pente ya pantalon na côté moko na côté ya mosusu. Et puis ngumbi yango en 3 côté ya liboso. 1 2 3. Kobosana te kotia fer na yo. Soki o déballé yango ozwi ngambo moko oyo ya liboso. Yango ya mibale pe plier yango ekotana. Awa pe 1 2 lèvre aussi ça pour réaliser yango boye ngumbi yango pe kaka na ndenge ya sima ya mabe boye. Voilà déjà masque na biso ekomi pene ya kosila. Alors là tosili ici kongumba ilamba ndenge bouti ko comprendre oyo eza sima ya malamu le bon côté oyo eza sima ya ilamba. Alors tokozwa lase na biso tokochango na ndenge ya sima ya malamu na ndenge ya malamu ya mabete na ndenge ya malamu o placer élastique na coin moko pe na coin ya mibali. Alors na sima ya kosala bongo ozongisi kongumba elamba na yo élastique na ofo ezala na ndenge ya kati. Polaire okubanda ko tonga yango élastique ezomonana. Il faut ezala na ndenge ya kati na ba 2 coins. Voilà. Sikoyo tokubanda ko tonga. Faut qu'on noue ba coin 2 à 3 fois pour ezala makasi. Il esimba élastique bien. Après, tu continues kongumba le bord nyonso ya elamba na biso ya masque na biso. Voilà.
soki okotisi na elamba oye kobimisa na ngambo mosusu l'air okolinga okotisa lisusu deuxième tour oye kokotisa na katikati ya les deux singa po ebima lisusu na ngambo oyo mosusu. Wana kotonga na biso ya biso batuto tozo komeka na bandako sans pour autant kosalela yango kilasi. Bo hésiter te pona ba mamo balingi ezala ligne droit. Bo hésiter te nako zwa ata bic to crayon wana oko tracer ligne na yo droit po te l'air oko tonga ezala droit. Alors to continuer tozo kokende kokoba kaka ti okokoma na place oyo élastique na ngambo mosusu ezali. L'air okokoma na élastique okotonga lisusu kaka na même place 2 à 3 fois po te élastique na yo ekanga makasi. Kosala pona nœud singeli okotisi obimisi ozwi singa na yo obaloli obendi. Obalola osala la même chose pour na ngambo oyo ofungola opesi awa e otie lisusu na ngambo oyo. Voilà que tokomi na suka tosali nœud na biso ndenge tolobanaki. Alors voilà ilamba na biso ndenge ekomi tokobalola yango sikoyo obalola yango tobaloli masque na biso moni ndenge tosali. Bo hésiter te tokopase yango nanu bamama. Voilà que masque na biso esili bamama bokoki pe
kozwa papier moko Virgile to papier mususu bomeki kotia na kati pote eza protéger lisusu makasi. Mais sinon masque na biso ya liboso esili. Ba mama bouti kolanda ndenge nini tosaleli masque na biso. Sikoyo pona rappel toza na besoin ya liputa na biso. Il faut ezala liputa moko ya kosomba masika ezala pe propre. Toza na besoin ya élastique na biso. Toza na besoin ya singa na biso. Toza na besoin ya batonga na biso. Ya mettre ruban pe ya ciseau. Maintenant kati ya confection na biso ya masque bomoni ke tosaleli pour mettre ruban te. Alors tozweli à partir ya liboko na biso pote biso ba maman tosali yango te na kelasi totangi kotonga te tozaka na ruban te na ndako. Alors il faut que à partir ya mosapino ya liboso tina ya misato longueur nango wana multiplié par 2 nde okozwa longueur ya liputa nao pe ya moko okozwa la largeur. Alors il faut ça la biso rectangle là okongumba pe confectionner masque. Alors tous on a invité na biso. Bonjour Anemone. Bonjour. Alors peux nous expliquer quels sont les gestes barrières du Covid-19? Se laver les mains très régulièrement, tousser terminer dans son pouce, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter, porter un masque quand on est malade. Voilà. Voilà, bon, Monique, la PCBC na moi na geste barrière nyonso. Alors, ba maman, donc on l'a dit masque na biso na moi na amika masque to kotonga. Moni, il faut te ezwa zolo tina monoko. Bisope, ba maman. Il faut masquer et banda. Nicolo. Voilà, tout comme il a fait l'émission d'Abisso. On a écouté sa mot et les sous maman Françoise Vita, la grande dame. Merci beaucoup maman. Le PC sous superviseur Nabisso Thierry Vita, place aux Ali. Merci ma caméra, tous en mode confinement. Merci ma caméra. Na pesi mobile na ngambote, na pesi famille na nga bandeko na nga pe bana na nga maman na ngambote, na pesi bato nyonso ba ko na biso ba ko l'immédiat toza na sima na maman Françoise Liboko na toujours maman a monté maman nene pe ko na pesi sous superviseur hein Thierry Vita Mbote place aux Ali. Alors bisous et à la prochaine. Bye. Bye. Et